Mbote bandeko balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission moko ekoyaka na ntina kovaloriser médecine naturelle, médecine africaine, médecine oyo tobengaka médecine traditionnelle. Émission ye na ntina kodénoncer mayele mabe ya loposo pembe oyo asalaka à travers médecine na bango oyo bobengaka bango médecine moderne na ntina koloba kodétruire santé ya bayindo na ntina koloba koexterminer race noire. Esengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono to mpe na mai moko songo ekobongo kotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa. Lelo tokobela bongo babokono ya infection solo infection ndenge boyeba ezali bongo ebele infection urinaire, infection digestive, infection respiratoire, infection cutanée mpe bongo na bongo. Et surtout les lots infection cutanée oyo tozobenga ekomi lokola épidémie. Mutu nyonso akomi komi kwanza mutu nyonso ekomi nzoto ebiyimba makwanza presque surtout awa la majorité bato na ville province de Kinshasa bazotungisa na bango na bokono infection. Alors na kala toyebaka ete moto soki abeli infection et surtout eza bongo cutanée mbala mosusu aza bopeto te kati na ye to mpe ndinga na ye donc condition hygiénique na ye eza moke soit bilamba na losukola yango malamu te soit douche azokota soit mpe bongo na bongo kasi sikawa ekomi ata kutu moto wana aza bopeto kasi abeli infection epo infection cutanée ezokamwisa bato makasi. Lolenge moko na infection urinaire toyebaki ete infection urinaire soki moto abeli yango seke moto wana mbala mosusu douche na bango eza bopeto te toalete na bango eza kitoko te to mpe soki aza ndengwa azali na mobula mibali soki azali mobali azali mibula basi donc yango nde ezalaki mpo ete moto akobela bango bokono infection. Kasi sikoyo ekomi ata kutu moto wana aza mpe na mobula basi te to mpe mobula mibali te akomobela bokono infection. Yango toyeyi na centre Congo Tradi tozongi susu awa elongo na docteur Chokombala po ete tosola makambo yango. Mbote docteur Chokombala. Mbote monsieur le journaliste. Boni ba santé. Oui, santé eza na rythme ya mboka. Ingeta ndenge tolobaki kaka ete lelo tokolobela ba bokono infection. Docteur Denis Chokombala. Bokono infection et surtout na généralité nango. Na kala toyebaka moto soki abeli infection c'est que surtout ya cutanée mbala mosusu na ndako na bango baza bopeto te nzinga na ye donc tolingi koloba bilamba ne douche place azokende makambo nyonso eza propre te donc condition hygiénique eza pena pauvre nde akobela yango soit installation sanitaire na bango eza pena propre te. Kasi sikawa infection ekomi motu nyonso infection urinaire susu lolenge moko na kala toyebaki soki moto abeli infection urinaire mbala mosusu et surtout oyo eza sexuellement transmissible mbala mosusu azali mobulu donc soki mobali aza na basi ebele soki basi bazali bona mibali ebele kasi sikawa ata kuta aza mobulu te ata kuta aza na bacondition hygiénique na banorme nango infection ekomi presque na motu nyonso okoyoka ngai mokusa ngai boye donc pour le mois vie de Kinshasa ezali pena inondé na infection donc bato ebele baza kotungisa ngo na bokono infection yango topusani pembeni na bino nde yango tolingi pene toyeba ntango babengaka infection ezali nini. Merci ndeko journaliste mpona motuna. Eloko tobengi infection na lopoto ezali salite ezali kozanga ya bopeto na esika nyonso tu oyo bato bazali kovivre na environnement esika bato bavandi na kati ya ndako na kati ya batoilette na libanda kotala batrou d'ordi libulu ya matiti libulu ya kobwaka boye kati na biso bato sikoyo tozovivre environnement soki bopeto eza te eza na nzoto na biso ndenge tolamokaka kobrose kosukula nzoto kotia bilamba peto
soki basoin wana nyonso to eza te nyonso wana ya mbindo ezokota biso na kati ya nzoto yango nde tozobenga infection eza na bagenre ebele. Est-ce que vous citer bagenre wana infection? Voilà, toza na infection ya liboso oyo tozobenga infection sexuellement transmissible oyo ezali kozwama na nzela ya bosangani ya mwasi na mobali. Wana ezozwama vraiment na nzela ya bosangana nanu mwasi na mobali d'une façon générale. Mais d'une façon particulière tozomona pe ndenge tozoloba awa na kati ya foyer na kati ya famille soki eza na mokolo moko ou bien moto moko azali na ba microbe wana awa mizali nango deja akokota douche kaka le même bakantine wana asalaki nango soki baleki mosusu bazali wana surtout bana basi basali yango pe nde tozo remarquer que ezo contaminer en quelque sorte leki ya mwasi. Voilà, voilà, bamicrobe ezoya na nzela wana mpona babilenge bana oyo bazali bana mike baminere. Bon yango wana lelo soki omoni mwana ya moke aye kose retrouve na bamicrobe ndenge wana seke ezali faute nde ya foyer ya bayaya oyo bazovivre na bango na kati bazoyeba nini kozwa soin ya environnement na bango te. Bon mosusu tozo remarquer ndenge wana à partir kaka ya kotambola okokende kokota pe toalete na esika ya bato mosusu epa bavoisin mbala moko okezwila yango na bavoisin. Voilà ndenge nini bamicrobe wana ezo kotambola. Bon, en plus de cela, sexuellement transmissible aussi bon cité bilembo nango basi na koyeba ndenge nini keno o na zo mwana ko kozala infection sexuellement transmissible pour ka benga bino akomela bino bilembo nango to benga ba symptômes ou bien ba signes cliniques par mosusu baza komona présence ya makwanza na nzoto. Omona moto azokende kwanza mosusu ezaka komona ezobimisa ba bouton ya minene ba bouton na suki kaka akwanzi boye toboki ezobimisa ba mai ya pembe bato fina. Bon elle moko pe obano yoka ba douleur na nzela ya biso ya kosuba moyen masuba ebima normal ozoyoka pasi vraiment ezo soit voilà ba présence ya biloko wana nyonso tout yango nde bilemu nango sans que vous se faire examiner oyeba déjà que vous êtes déjà victime ya voilà et ça ka bongo eza na basi eza na mibani on remarquer vraiment que surtout na basi et petit peu ba règle au moins ba règle comme bouleversé. Voilà. Ezalaka bongo. Voilà, nyonso wana ezali infection ou ezali sexuellement transmissible. Traitement nango ezali tozana antibiotique nango to pesaka o eza vraiment très puissant. Ata microbe wana eza ndenge nini soki omeni olandi kir nango normal ezo nettoyer yango une fois pour toutes donc sans problème. Par rapport à l'infection sexuellement transmissible nango soko ke na médecine moderne to souvent bakendaka na bakisi apa batonga soit ya komela mais ya kobaka souvent na bana basi. Mais par rapport ya bango moko to ndenge basalela kisi yango baloba na nzoto ya basi basala ngona ba tiko na ndoka tiko wana ba musala nango ebatelaka nzinga wana po ezwa ba infection te. Alors na médecine moderne na kiso bapesaka soki kei ebomi nano bantika oyo eza kuna donc oyo ezobatela nzinga wana nde nsima nango abomi na ba infection eza kuna donc mwana mwasi na ntango wana atikali 0 donc bantika oyo eza susu te oyo ase kuna oyo ebatelaka nzoto ya basi. Donc soki obaki yango otikali na eloko te, c'est pour cela en cas d'infection mosusu ekoya ekokota facilement. Est-ce que eza ndenge moko te na bakisi na oyo tuko présenter par rapport ya ba infection sexuellement transmissible? Au contraire, pendant bakisi na biso
façon to sala étude nango poto yeba ndenge nini ezosunga population ezana bakiso ezana ba système moko to bengaka immunitaire, c'est-à-dire quoi erozo consommer ngo erozo zwango ozo melango ozo baka ozo pakola ezo kosa banticorps ezo salake donc contrairement na mundele ta voilà ake poma banticorps kuna oyo ne au contraire ezo boma microbe et puis bisika oyo etikaki ba dégâts ba cellule wana et se produire lisusu mutazongi vraiment normal ezana ba système wana pour éliminer après pour récupérer corps ya moto esika ezaki infection ezongi normal. Bandeko balandi topesa confiance na médecine naturelle, médecine traditionnelle, en tout cas na kata médecine traditionnelle bino moko bozoyoka soki topesi mingi confiance na médecine naturelle, en tout cas et kozala passe pour kobele ezala comme habitude, donc il est lobeli après 3 jours beli une semaine après obeli kobele comme na o rythme na kati ya moko na biso pona nini bino moko bosili moko yoka bakisi oyo tozokonde mipesa na médecine moderne ndeka tolobaka ete médecine moderne awa na mboka na biso eyela kosunga biso te kasi ya na biti ya commercialisation koluka mombongo nde soki tomipesi mingi na médecine moderne bakisi na bango wana bapesaka biti totalité to babikisaka mutu solution totalité ke ntango apesi yo kisi obika mpona libela akopeso ozu calmant, donc ça calmer yo bukono bando kobela et stabiliser mwanda mo sentir nzoto mwa kimia mais et provoquer susu bukono mususu oyo mbala na mwasi matango okende susu obeli susu. Donc to pesa mingi confiance na médecine naturelle soki tozo sala ba nzete tozo sala ba kasa tozo sala ba mouma tango meli kisi wana tango meli nzete wana lokola eza na état naturel omeli et soigner maladie eza nango ake bakisa susu bantiko ake protéger susu contre bokono mususu oikoya. Docteur Denis Chokombala bosile bongo tele cette étoile pena na ba infection ebele to 4 infections to na ba forme ebele bosile bongo za kolakisana no infection sexuellement transmissible à part infection sexuellement transmissible ba infection ni susu oyo etungisa makabongo biso batu. Bon, tozali na infection mosusu to bengi infection gynécologique. Wana eza pona ba mama ba bilenge pe basi. Mais d'une façon générale to benga ba mama. Wana eza vraiment ya basi. Tozomo na ngope même na bana mike, o mona mwana moke une jeune fille. Aibi na no vie ya sexualité te mais oyoka o aza déjà na kyste, o aza déjà na myome. Bon, eza toujours ba microbe oyo ezo se créer de temps en temps dans nzoto soki oza victime nango tozali na bakisi oyo tozo soigner mutaza na myome na ordre gynécologique ndenge tozoloba infection ya ordre gynécologique mutaza na malade babengi myome ezalaka masse moko boye infectieuse ezalaka na kati ya libumu kuna kyste ezala ya ovaire, ezala ya utérus, forme nango nyonso tu babengi kyste, ezala ba fibrome. Nyonso etangemi ke ezali maladi oyo esengeli basala lopasu, bapasula yo na ba voisin epona biso awa lopasu ezalaka te. Topesa kaka kyste oyo eza purgatoire otia na pompe purger okomona ezobenda basalite wana nyonso tu evimba kuna na kati. Les autres soit utérus vide, soit ba trompe tout ils ont nettoyé. Par rapport à ba médecin, il y a médecine moderne donc ningo to binga kama ba docteur donc ba médecin. Bandi makapena expérience na bioté par rapport à ba myome. Ko ba lobi myome eza masse. Alors masse wana il y a des temps et comme munene makasi na kati ya utérus na nzinga to pemeli na autour entour ya utérus. Alors nini esalaka pour que masse wana donc bouli wana elongwa etikala bongo parce que na médecine moderne tomonaka balongoli yango mpena masse wana balongoli yango balakisi bino siko bino mécanisme nini esalaka pour que masse wana ekoka bongo kolongwa. Bon nde journaliste omoni ndenge nzambe asalaki biso bato nulle part atiaka biso cicatrice. Alors maladie ezokota na nzoto ezali na bakisi ndenge tozolakisa oyo ya biso ndenge ezosalema
na esika oyo bakoki kozwa sorte gilette ou bien mbeli ou bien soki bamateriel nini bautilisaka wana babanda kopasola moto babanda kokatakata bamisuni wana na kati mpo yango ezala neti mafuta ezomisa bamai bamakila ya mabe. Bon na biso batechnike wana eza te, meme banda bakoko na biso babanda bopito ezalaka te, esika moko baza kokende kosala bato lipasu te, baza komela bakisi oyo bazobaka bazotongola na nani na pompe oyo bande balu babengaka pungu, bazotongola okomona kisi yango moko ebandi kobenda basalite wana na kati, ezosala vraiment contrôle, ezonettoyer et puis ezobimisa na les deux voies ya masuba na voie ya scène. Ndo bana komona ti ezokende kosila même ezali ba 4 kg ba 5 kg même combien omona malem ndenge azotongola azosumba azomela komela azobaka ya kobaka ezosukola ba trompe ezosukola nani ba nini babengaka matrice organe nyonso tout oyo esengeli ke mwasi azala normal pour à concevoir yango nde corriger sokoli ebomi bamikrobe wana nyonso tout omona moto atikali normal sans cicatrice. Oui, eza lokola bibon ya kati, eza neti bibon ya kati sikoyo wana ezaka moyo mona ngo eza te yango tindaka ba échographie omona kena ndemba basali échographie ba yokolakisa position nango na grandeur nango ndenge ezaleli. Ici, il va que autour de la échographie, on a un masque, un casque, voilà, après les résultats non, et logo, ils ont sousté. Wana, comme on a ba règle, moi c'est zone normale, on appelle azozwango na temps normal. Bon, ce qui peut mobile ya bien, au moins moi c'est abandonné au concevoir sans problème. Docteur Denis Chokomala. Et là, comme ça, par rapport à l'infection gynécologique, on a na babokono lobi na kati na ngo ba kyste ba myome pe ba fibrome ba maladie mosusu wana eza bongo gynécologique. Eloko kama musaka biso na période ya bakoko na biso ba myome wana bayebaka ngo te, ba kyste bayebaka ngo te, nyonso wana bayebaka ngo te. Kasi sikawa presque mutu nyonso akomobela ngo. Cause nini esalaka ete mutu akoza bongo bokono wana et surtout bolobi eza mingi ya bana basi. Merci pour le montant wana vraiment eza capitaine. Bana basi mingi bazozwa ba mokondoneti ya myome ba kyste ba fibrome ezo yuta toujours na nzela ya ba infection. Ba mosusu bazaka victime ya ba avortement. Omona ela akangize mamoni ke non eye précocement ndenge on balobaka, c'est-à-dire la kanaki yango te mais na lulenge kaka wana ya kende ko sakana nde ayo kamna zen. Elle rolongola bon bazaka pour se protéger bako bazaki prudent bazaki pour se protéger et puis prostitution ezaka penza makasite na tango wana bato bazaki pour se respecter et puis ming d'ailleurs bazako bana na vierge omona mobali azobala mwasi na ye mwana moke vierge nde omona un avantage moyen abale na ba microbe ezate po atika kosangana mobali moko te. C'est pourquoi elle rolongola zemi wana nde au remarquer après quelques jours kaka place longo ke wana esali infection omona ebani pour développer ba masse myomenteuse ndenge to bengaka ou bien ba kyste ba biloko ya modèle wana. Bon mosusu ezali kaka na ba biloko tozolo ya kidiki oyo eza ba biloko eza na ba graisse ebele. Oui, voilà. Kaka na babiloko kolia ezo causer vraiment ba malade ebele. Ne ba pré balobaki po kotala na tanga bakoko na biso akala ba kyste wana ezalaka te ba myome ezalaka te pona nini ba biloko tozolia siko na tanga wana ezalaka te et va même soko kenda kisa na mboka eza pasi pour que puta mutabela kyste myome na bamboka eza non développé oyo ba biloko oyo lelo tozolia na ne comité. Vraiment c'est pourquoi tozopesa ba conseil na bandeko basi na ba foyer bo baza victime ya ba kawana ba myome ba kyste ba fibrome en tout cas tozali prêt tozana ba kyste vraiment ya makasi o esengeli to songa population na biso pour
ba microbe wana nyonso to ekende. Bon, toza microbe mosusu o tozo remarquer déjà gynécologie qui l'infection sexuellement transmissible par wana bon les cas tozo kende lokola pena etandeza ngonga voilà infection toza sur na infection o tozo benga ya voie urinaire. Eza toujours les mêmes infections wana eza sexuellement transmissible ezo kotambola na ba différents organes na nzoto nde na bandeko mibani bazoya ko se retrouver na maladie ya prostate. Eza toujours cause d'infection eza sexuellement transmissible. So vous remarquez yon ndeko mobani o remarquer que non ndenge penza osuba na ndenge oyoka ba ventre na yo okomi koyoka pasi ba douleur makasi po obimisa masuba yeba déjà que oza na début ya prostate. Ezo ya na banzela wana. Bon, à part ba rapport sexuel, ezo ya pe na nzela toujours ya babiloko kolia. Puisque nzoto na biso toliaka biloko tozo tafuna na minu tomeni ya makasi mosusu ya mai tozo mela ya komela. Mais tozo mela wana foto yeba ke na kati eza na ba salité. Eza vraiment propreté, eza na ba résidus au fur et à mesure ozo mela eza na mai oya biso tozo mela awa. Ezala biloko balambi o non ngana lingi na mela soupe yaba na soupe wana ba biloko ebele oyo ekoki kokota na nzoto te mais to mela kaka ti ekoti na libumu. Maintenant un estomac ezo balola pour dégager ezo o eza nécessaire ba vitamine ba salité ba déchets wana ebwaka ya makasi etindaka na nzela ya sen oto kene zongo. Bon mususu na nzela ya ba urine. C'est pourquoi comme on a kaka le même basalité wana eza to babilo to benga ne to bakayu omona e bandi kolanda masuba po ebima. Or to ba mwa batiyo wana o bisala masuba biso bandeko mibali ezaka mike mingi ezaka kaka pope pona kaka mai pona masuba wana ebima. Mais to kuma ko remarquer muta sala longtemps aibi ndenge batongolaka te po asukulaka estomac na ye na ba voie urinaire na ye. Donc au mona avant na ye kaka banda azana vie. C'est pourquoi elle peut ba âge ezo pusana po mingi ezoza ba papa o baza ba âge avancé. Ce que vous remarquez masuba ezo bimelisusu bien te yeba déjà que ozana début ya prostate. Ba cause eza yango wana. Ba salité o evanda na kati ya vessie au moment se transformer dans ba caillou. Bon sikoyo moyen et bien librement dans nzela ya urine ezate. Nous besoin de compression et puis ça très difficile pour opérer na médecine occidentale. Bon oui en tout cas ezaka très compliqué parce que c'est juste que doit mingi. Mais pas na bisawa peu importe gravité même kuna na mopandi batia ki déjà eloko to bengi sonde. Yebeke pa na bisawa sonde kolongwa to pesi okisi obano osuba normal mais mori na yo esini ti performance na yo mobile pe ezongi normal ozongi vraiment moto normal sans problème. Par rapport à beaucoup na prostate parce que tu loka ke za kapena na beaucoup ni bele wana tu loka ka prostatite ba de la prostate cancer la prostate et bon la bon nyonso wana ezaka cause na ba olobi to pe ba bokeseni pe ba cause ezali nyonso kaka ba cause ezaka yango wana nyonso ba cause ezaka yango wana andeko basi nyonso wana bino boswana na oui nyonso toza ba kisi yango bozomona o par exemple mutaza mokono ya diabète eza toujours na système urinaire wana omona pancréas na ye et si comment nango donc sukali na sukani bololo ezaka lisusu te. Or anticorps na nzoto ya motu ezaka nde bakisi ya bololo ezaka antibiotique yango nde ekera ba anticorps na nzoto ya motu topesaka kisi oyo ya komela tongo pokwa okomona moto azosuba sikoyo normal et arrêter taux ya glycémie ce que les matériaux même ba 400 mais okomona sukali nyonso tout ekiti qui saisit place moto sikoyo akomi so normal akomi normal makambo ya diabète na ye wana esili epa na biso atosisa la diabète penza esili
ozongi moto normal to komi yo ba interdit biloko esengi oliaka te to pesi yo lisi ya biloko esengi yo moko ndenge boliaka bosoma biloko na bino kolia na ndako ozoliango régulièrement ti liwana yo ozonga lisusu na mokono oyo ya diabete te. Bandeko balandi tozali bon kopusana tozolobela bongo babokono ya infection solo infection eza moko ya bokono eza pena ebele etungisaka bango biso na kati ya banzoto ya solo oyo bozwi bongo biso na nsima ngonga anka oke bozali bongo na bosenga ya kobenga ya kosala bareaction na bino bobenga bongo na banimero eza bongo affiche na se etando na bino tokorepondre bino na badifficulté to mpe na baposa nyonso oyo bokozala na bongo na yango tozali bongo kolobela bongo bokono infection bosili mpena koyoka ndenge docteur azolimbola mpena infection mpe lolenge kani okoki kosala po ete tokobika na yango docteur bosali bongo kolobela infection gynécologique bolobeli sous infection sexuellement transmissible bolobeli bongo infection urinaire à part yango infection nini susu oyo mpena etungisamaka bayimboka. Tozali lisusu papa journaliste na infection oyo tozobenga intestinal kuna tozomona appareil digestif kubanda awa na langue oyo kozwa esophage okiti na motema awa na ba foie ba gros intestin intestin grand ti oyo kokoma na niveau ya rectum oyo kokoma na niveau ya nis nyonso wana tozobenga appareil digestif. Bilembo ya infection ya digestif motakoyeba ndenge tozali na bémoroïde na départ bémoroïde pesa infection bémoroïde ezoya na nzela ya kolia nena utoloba tozolia chilime toyeba penza te c'est-à-dire kati mobimba oya ya biso ya libumu na biso tozana gastrite oyo tozobenga estomac tozaka na eloko tobengi colopathie fonctionnelle eza ba constipation oyo ezali grave oyo ezosala ke donc basalite sele ekangama kuna na kati moyen moto adégage ezali te yango sikoyo minute wana ezoprovoke bagaz bémission de gaz omona oke nsima me ozoyoka kaka mopepe libumu eza kovima me sele ezobima te kaka mopepe ezobima wana eza provoke bahemoroïde ezala interne ezala externe ekomaka externe le fait de forcer ceux qui c'est les hommes bien te et les autres qui m'ont makasi ne yango na komona rectum ebimi mochopo wana ebimi libanda ce qu'on peut zonga ezala vraiment il faut un spécialiste un type boye ya bina temo de mochopo ebima e umela ikozonga et puis ezozonga te bande bimaki il faut zonga so bozongisa voilà mosusu etikaka bongo evimbisa neti mwa bibon bon alukaki si amona te etikaka kaka bongo epuis moyen avanda boye ndenge biso ovandi boye ezalaka te il faut avandela na mopanzi c'est pourquoi baka wana nyonso to bakisi nango ezali kisi yango oyo ezosukola voie intestinale koyeba ndenge nini kokende zongo malamu epuis ezosisa eloko tobengi ke ba faiblesse sexuelle na mibani soko zana be hémorroïde il faut être directement victime ya ba faiblesse sexuelle ba éjaculation précoce ti soko se faire soigner bien te au moment comme même impuissant qui se tobengi A10 matcha drapeau yango nde vraiment oyo esalisaka batu nyonso eza basi eza mibani pona problème ya be hémorroïde osala sen na yo malamu ata oliaki biloko makasi bakwanga baloso banini mais soki ozomela yango ndenge ezalaka ole apres kolia omeli mwa jus oyo ndoko mona osala sen na yo normal sans complication nde ekosala ke nzoto na yo mpe ezala makasi bémoroïde esini bafaiblesse sexuelle esini baéjaculation précoce mpe esini. Par rapport à l'infection, bon infection digestive, infection urinaire, infection sexuellement transmissible, infection gynécologique, à part et infection zokoba. Infection zokoba c'est zokoba.
Dans le makambo il y a l'infection pulmonaire. Respiratoire. Wana eza na système respiratoire. Nzela oyo ezokosunga biso po topema. Kopema ezalaka aspire mopepe oyo ya nature ya libanda ndenge ozokotambola après o respire oyo déjà ekotaki liboso. Cause nango ezali surtout ndenge tozokende boye na elanga environnement na biso. Okomona na période elanga mbula ezobeta te mituka ezotambola bamoto biso bato bapiéton donc banokomona soulèvement ya bapoussière wana ezotambola partout bon bato bazotumbatumba bamatiti bafulu nyonso wana tu ezopolluer nature espace terrestre oyo ezotina biso oxygène wana to respirer puis système de comment omona une grande étendue même quartier mobimba okomona nzete eza te. Donc bato bayebi te utilité ya nzete ndenge eza boye bayebi yango te donc c'est pas leur problème donc ils s'en fout. Or mopepe oyo abien tobenga oxygène ekutaka nde na nzete ekutaka na nzete yango bomonaka na bamboka eza organize okomona batika couloir moko boye balona banzete yango wana d'ailleurs makambo bazolobela yango souvent même na niveau ya organisation mondiale ya santé monde entier eza pollué à partir ya biloko na biso moko tozo créer awa na nature net ba usine biso tozo komela problème mais ce que eza na pays o ezo sala ke bato bazwa même moi mo pepe wana ya malamu to aspire eza RDC pona nini biso toyeba même ko protéger l'environnement na biso donc moi zamba te eza zamba forêt équatoriale tozana ba mai ya minene oyo tozo benga par exemple bassin du fleuve Congo o ba mai na biso nyonso ya RDC e bwakama yango ye bwaka na nani na océan Atlantique ba mai wana yango moto ezo sala ke végétation banjete bakasa ba biloko ebele ezo kokola ezo pesa biso oxygène wana tozo ko kopema quand même bien nde ozo mona ba moine bato oyo naloba bazo ko provoquer ba réchauffement wana climatique ezaka ba mindele mingi ezaka ba mindele ba américain ba chinois ba onde bazana ba usine belé à tout moment ezo fonctionner ezo provoquer ba chaleur wana mais biso RDC toujours ndenge nzambe apesa biso quand même opportunité oyo ya uzaka même na ba mai na ba zamba ya onde ezo songa vraiment quand même monde. C'est pourquoi et pas na biso awa soki environnement na bino eza bien te boyeba ke po bozwa oxygène mo pepe wana ezosenga ke wana kopema eza vraiment pasi donc banokomona bozobela ba rhume bozobela ba grippe ba kosukosu ba tuberculose ba asthme ba bronchite tozana kisi nango yango oyo. Donc ce qui se madame la carte infection respiratoire et ça peine à vous connaître belé ou ya infection yango wana mokonango yango wana ba kosukosu ba asthme ba bronchite ba ti ya ko niveau ya ba tuberculose nde ezo bebisa poumon omona mutabandi kusanza makila bandi ko bien ça ba pi na kati ya otozobe ba kosukosu ya makasi tout ça. Donc ba cause nango eza yango wana bande ko balandi tozali bon kolobela ba bokono infection wana to buteke bon kolobela infection urinaire infection sexuellement transmissible balobaki sous infection gynécologique pe bon na bon bande ko balandi o aussi bon biso na simangonga po benga bona ba numéro ezala bon affiché na site na bino solo soki bobengi biso toko ya mabino pe toko na ba difficulté nyonso obokola nango pour ça bolingi bojoindre docteur bobenga bongo toujours na numéro ezali bongo affiché na site na bino toko boko yamba docteur bokosola ya kobikisa bino na ba difficulté nyonso obozali bongo na yango
docteur de la bon kolobela infection et surtout autre côté qui bon infection respiratoire aussi bon kolobela nyonso kasi bilembo ndenge nini mutu koyebela ete mutu oyo azali bon infection respiratoire po ete aya pembeni na bino abenga bino pe bosunga ye po ete bobikisa ye. Oui, bilembo ezali omona mutu azokosola mingi et puis kosokoso moko tobengaka ya makasi azokosola me bakrasha ezomona te ezovimisa baner omona baner ezotelema ezopesa motema moto ezopesa moko mpe mokusa bademangeaison awa na gorge moko mpe omona ezovimisa gorge le fait ya kokosola mingi omona mpe gorge ebani sikoyo kozala ebani kosala pasi bon même panzi mpe komona panzi ekomi pasi tout ça bon mosusu omona ezobimisa bakrasha ozokosola komona bakrasha mpe oyo ya mabe ya kilo ezobima wana eza basymptôme bon mosusu komona pema kasi ezobima te me pema wana eza tobenga yango baasthme omona pema moto akomi kaka donc moyen apema bien eza te nyonso wana eza basymptôme nango. Par rapport à l'infection respiratoire, aussi bon pour citer l'infection belé, aussi dit pour citer la tuberculose, la asthme, la bronchite, bon. Est-ce que nous sommes besoin même si tuberculose a besoin à travers tout ça vraiment très bien, tout ça va produire makasi. Oh, tu mélanges après tu peux se monter à banon mélange. Et si il y a beaucoup de gens mutaka tuberculose examen va tuber aye pas na. Oui. Mutona tuber et si la travers banzete. Très bien, très bien. Na mikolo moke 21 25 jours banamoko motaza complètement rétabli. Bandiko bandi toile bon ko lobela ba infection toujours kasi oh lelo ezali bon ko pena ko tumisa ba imboka docteur infection cutanée presque bilingi bele soko ko oyoka ete mokusa na nzoto ba makwanze bimi ezobala na susute yango tolingi pena to limbola biso penza na mozindo na mo infection cutanée ezali bon. Merci pour notre wana. Pour na makambo etani maladie de la peau to bengaka. Nyonso ezana kati ya poso na libanda. Vous avez remarqué mingi même bande mosusu à partir ya kopakula ba produit qui ye moko osoma oya somba comme ko sala mélange moko mais azana ye laboratoire ta sala étude moko te pour na peau. Mais au moment où somi ba produit ya beauté ya moko à côté na ndako a mélanger abano pakula dans quelques jours au moment ezo bebisa teinture normale ya bandeko surtout ya basi comme on a sali ba tampon et sali cancer de la peau ba mususu le cancer de la peau pesa. Ouais eza ebele bato nyonso besoin mona donc ba comment ba beta ba tampon ndenge bango ba bengaka wana to benga cancer de la peau. Alors ezana ba maladie mususu neto ezaka mutu alinga kuma netu ndundu omona poso oyo ya ye normal ebano zika ya pembe netu mundele ebano bima nyonso wana eza ba infection de la peau toza ba kisi nango pomade ya kopakula toza pe na ba kisi nango ya komela ba antibiotique toza na pomade nango ya kopakula oyo esalemi toujours à base ya banjete biso mo bato sali yango pour donner 100% naturel. 100% naturel, ata produit chimique mo quantité. Alors, elle a zomela antibiotique wana ezo sala ke et détruire ba microbe wana ezana na kate ba cellule. Elle a zo pakula oyo nzoto mobimba. Donc mona abani vous récupérer pour na normal. Ouais, maladie wana et disparaître. Par rapport à bato comme tout na infection cutanée ou le lenge bato lelo ba komo na épidémie. Pas mettre épidémie dans les maladies yaka ezo ko attaquer bato belé na région moko songolo pendant une période donnée. Alors pour le moment infection cutanée ou to yeba ke zaki ba kamoko grave mais et comme épidémie monyo sa komo bela. Yango penza to kuseni pembe na bino to yeba nini ezali ko causer nini ezali ete ya mona ezala ki penza bongo te pe ekoma lolengo ekomeli mutu nyonso presque la majorité ba jeune ba komobela boko na infection cutanée. Ben infection na ezali to benga ngo contagieuse.
yoko kozala nango nazwi meme elamba na yo nalati mbala moko econtamine ngai bainfection eyaka bongo meme bampese oyo boyokaka wana bien sûr mosusu ezalaka tobe yango baka moko spirituel oyo babwakeli nga kobwakela bon biso en tant que traditionnel surtout na bokoko na biso toyebi ndenge nini kosoigne bamaladi oyo ezoya na nzela ya mabe neti oyo balobaka oyo mpese oyo mbasu oyo nyonso wana tu oyo bato bazosiptionne plutôt ke babwakeli kobwakela mpona cause bon biso comme tel na ndenge toyebaka mingi basource nango tondimaka mpenza teke ya kobwakela donc nyonso ndenge tolobaka ezala anormal mais biso façon totetaka toyebaka ke non eza kaka maladi totraite yango na bakisi kaka yango oyo puisque bakisi yango moko ndenge eza boye banjete oyo bozomona boye ezali na eloko tobenga baverti c'est-à-dire bavaleur moko boye nzambe atia yango na kati mpo ebanda kobengana nyonso to ya mbindo ezokoatake bato na nzoto na nzela ya komela ya kopakola ya kotongola mpe ya kobaka nyonso ezofaire partir bamaladi wana sans problème. Bandeko walandi tuali bongo kolobela bokono ya infection et surtout awa tokoki kolobela infection cutanée oyo ezotumisa bango vraiment bato solo bosi bongo yoka ndenge docteur si bongo kolimola alobi bien voire même bapese bokono nyonso bolobaka ezali bongo ya kobwakela epa na bango bamonaka bango mpenza ezali infection scientifiquement donc eza nango normal eza infection lokola moto nyonso abelaka mpe soki boye na centre Congo tradi en tout cas bakokende te bakesimba kisto nini kaka banzete à travers connaissance oyo nzambe to tata mokela pesa biso bato na kasa nzete mbuma écorce bakosoine bino en tout cas kimia ekokota docteur tosili bon kolobela penza infection yike oyo bato babelaka kasi tango nyonso balobaka vaut mieux prévenir que guérir na babokono nyonso wana bosi bon kolobela en tout cas ezwi pena tempe infection bilo bosi bon kosite kasi lolenge kani tokoki kosala ete moto akokomi batela na babokono nyonso infection oyo bosi bon kolobela bon mpona bamesure préventive topesa toujours baconseil ke moto esengeli acontrôle nzoto na ye ayeba ndenge nini esengeli soki aza mokolo bon malgré tozomona bana mike baminere mpe bakomi kirie na monde wana bon esengeli nde moto ase protéger atika nanu nzela oyo ya mabe ya kobilula azwi oyo atiki fo moto ayeba ndenge nini ya komibatela eza na niveau ya environnement esengeli toyebaka esika tovandi na ndako na libanda ya lupangu ndenge kogarde bopeto mpo bamikono wana ezwaka biso te fo toyeba ndenge nini kogarde propriété soki te mokono ebele ekobanda kozwa biso a partir ya salite yana nazali kopesa ndekisa na ndenge bakoko ya kala bazali kovivre omona bazali awa mais libulu na bango ya wese eza mosika moko ya biso ekoma lelo kaka wana na esika bovandi libulu na bino mpe ya kobwakaka basalite eza kaka wana yango nde bobanda komona banzinzi oyo tobengaka ya toilette ya minene ya vert ekobanda kosala navette eke ekoyi na biloko oyo ya mbindo bino bozobwaka na tombeau vert c'est-à-dire olie eza na libulu ya molayi kuna na se mais ya lelo ekoma kaka okoti kaka boye na toilette ozomona kaka eloko liboso banzinzi bazoyamba yo nyonso wana ezali nde bamicrobe ya grave oyo ezosala ke bato bazalaka na baproblème ya bamaladi kilikili tokomi mpenza na suka soki bokoki bongo koprofite kopesa mbote mpe bongo nimero ya telefone na bandeko nyonso balandi bongo biso soki balingi bajoindre bino mpo ete bakoyamba bongo bino bobikisa bongo na bokono nyonso oyo bazali bongo kotungisama nango bokobenga na nzela ya singa mpo bozwa biso toza na RDC na capitale Kinshasa
na numéro ya senga bokobenga plus 243 wana eza code oyo ya biso ya RDC totiaka ndenge wana plus 243 ozwi numéro 82 26 26 553 oyo ozwa numéro mosusu 90 49 46 411 oyo ozwa lisusu 84 21 48 338 nde ba numéro eza na nzela ya singa oya liboso ya Vodacom soki okoti na WhatsApp ou bien na Facebook mais plus 82 26 26 553 wana soki bobengi na appel normal SMS boko yamba to pe boko solana elongo na Dr Denis Chokombala matondo mingi Dr Denis Chokombala na kolinga ko ndima ko yamba biso na kati ya biro na bino na tondi bino pe botondi na tondi pe bandeko bazo kolanda biso na ngonga oyo pona émission na biso ya santé po toyeba ndenge nini kotombola mboka na biso na oya biso moko onzamba pesa biso gratuitement nde tozo koba kolakisa bandeko que non vie santé partout na monde ezali nde na nzete oyo ezosesa ba maladie yango moko tozolia lokola aliment yango moko pe tozosala bakisi ezosonene biso mikolo ya ndenge na ndenge matondo mingi na neso nyanzila fumo poso kia mzala panda na ngola mukobi misala ya 1921 na bino de initiateur ya émission kitoko émission santé lamu émission ya Jesus na tina ko réveiller conscience ya bayino na etali bongo médecine na tan ndenge nini moto mwina ko sala po ete tangu na tangu santé ne kwa kozaka bongo malamu matondo mingi na équipe technique mo ya voix télévision o ba accompagner ki biso po ete to komela bino lolengo to komela bino na bandako na bino matondo mingi na bino nyonso bozaki bongo libaka kolanda émission na biso iye to kutani mikolo mizali bongo ko ya tika ete kimia nataki eliko na se eza bongo o mabota mabino Bosoto, pingana yango pembeni, Kimba Bosoto, na bomo iboyo. Kimba Bosoto, pingana yango pembeni, Kimba Bosoto, na bomo iboyo. Basusu balobi moto mwindo wakufama mikrobetanzo kebele bazo